Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi, Elengi. Boutique bijoux d'or, Mossi, Elengi. Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi, Elengi. Ok, totikali na moko oyo nazobeta. Après na oya otiela bino moko penza asalelaki ngai voice, asaleli ngai voice abi mama bijou zwa ba voice na ngatia yango nde tokosukisa nango, yango nde tokosukisa na yango émission na biso. Nabetela bino lisusu ya ndeko na nga mwasi lisusu na Allemagne. Ndeko na nga ya mwasi lisusu na Allemagne ya komeni nga lobi bonjour Bidor. Mama bijou ozalaka ndoi na nga pe kombo na ngai bijou. Waouh, c'est présenté avec kombo na bijou. Alobi ngai pe kombo na ngai bijou. Na vandi na mboka na bino ya Allemagne. Na landaka yo na sepela na makambo salaka. Merci d'abord parce que na kendeki na la maison de passage na bino. Bayambaka nga malamu na salaki kuna 3 jours avant na kende Matadi. En tout cas, akei ezalaki malamu, nyonso to elekaki bien. Merci vraiment umela na musala kitoko bozo sala. Mama bijou eloko nga na bengi yo pona koyebisa yo kana nga eloko nini epusa lelo nga na koma sel na vanda nga moko. Mama bijou mobali na nga azalaki égoïste. Mobali na nga azalaki égoïste, mobali na nga alingaki kaka ye. Mobali na nga bandaki kosala makambo kaka mpona ye. Mobali na nga azalaki mobali moko bandaki kosupporte nga na eloko te. Bandaki kosupporte nga na eloko te. Abandaki ngai naza mwasi moko na deboyaka na nga pas mal. Mobali na nga ye pas adeboyaka pe pas mal. Biso mibale tozali basi moko tozali bato moto couple moto bandaki kosala mbongo makasi. Mais mama mobali na ngai azali mobali oyo alingai toujours kosangisa biloko na ye na nga te. Nga na ye tokomaki ke na baguerre. Mobali na nga asombaka bandako na Congo. Bandako oyo ayebisaka ngai te, atiaka kombo na ngai te, eloko te. En tout cas tokomaki vraiment des bato différents na kati ya libala na biso. Et kosala ke soki mobali na nga akei na ye baboma, akendeke ye moko soki azongi nga na kei moto osala commerce na ndenge na ye. Mobali na nga yaki kozwa mwasi moko boye na boma, aboti na ye, akoma na bana soki 3 soki 4, akomaki na vie na ye na boma, abandaki kosepela na ye kaka kovanda na boma, asomba bandako atia kombo na nga te. Mobali na nga amonisanga mpasi, nga mwasi na ye ya liboso, tobandaka bolingo na biso na Afrique, tokei ti na Angola, tozosala ba commerce na biso mibale, banda toya poto. Mobali na nga mokola liboso na yebaki ke mobali na nga asomi ndako na Barumbu. En tout cas, ezalaki choki mpona ngai. Donc nasalaki makasi na yeba soki ata kombo na ngai ezalaki na buku ya lopango wana, kombo na ngai ezalaki na buku ya lopango wana te. Tokomaki vraiment bato mibale différent. Ntango mobali na nga mbala mosusu akendeki na ye na boma, akendeki ntango akei na boma na ye koyokaki akomi na bana soki mibale soki misato na Congo. En tout cas ntango ayaki taka na mosika na yebisaki na lobi soki aye aluka adresse na ye tozala lisusu te. Mama bijou nga na benga na mobali na nga depuis na tikala ngai moko nakoma à l'aise. Mobali wana alingaki aboma nga parce que azalaki mobulu kobima na bafi ya boma, kobima na bafi ya Matadi. En tout cas na boya na ngai mobali wana parce que soki nalandaka ye tina lelo mbele ngai nakufa. Kokufa na nga na kufa ta musu ndenge na kufa na maladie ya mabe parce que ndenge tozoloba boye ye ipare ndenge naziyokaka santé na ye ebeba. On dirait mwasi oyo abotaka na ye wana mwana mwasi wana azali na maladie. Mama bijou nga na boya na nga mobali soki na boya nga mobali na nga te tina lelo ndenge nazoloba boye mais nga na sina kota na se ya mabili parce que nakomaki ko rêver, nakomaka kotambola
nanzela naza koloba ngai moko mama bijou depuis na boma libala nazwa kimia nazwa esengo nazongela koseka nazongela kosala makambo ya minene nakoba commerce na nga nazosala nyonso kosimba nyonso tu nazosala eza kopambwama mobali oyo alingaki aboma ngai mobali oyo azwaka bambongo ebele bambongo na ye azwaka wana natikala komona ata enkate mobali na nga bande awa na poto apusa akami ya monene azwaka salaire ya malamu me ngai na ye tosalaka ba système ezalaka ke mwasi atikala na ndaku mobali azwa adresse quelque part mais nyonso to ngala oyo ngala bandai kozwa yango wana nde mobali wana bandai kolia mais oyo ya ye bambongo na ye ezalaki ya ye ezalaki ya ba projet na ye ya kosomba bandaku kotia kombo na ye moko osalanga makambo minene mama bijou mobali nanga abota na bana abota na boma bana misato mama bijou nde nazoloba boye il paraît ndenge na yoka ke mobali na ngai asi azwa maladie ya mabe nga siko na tikala na salisa na nga ba examen santé na nga eza malamu nazoboko na bala na nga malamu en tout cas mama bijou beta lisolo na nga pona kotalisa bandeko oyo bazalaka kaka mobali aza mobulu mwasi aza mobulu mais oza kokanga makala na mwasi wana oza kokanga makala na mobali wana oza kolukela liwa divorce eza nango mabe tokoki na biso tokoki na biso biso batu to divorça mama wana lobi biso batu to divorça tokoki kotinda batu mokili mobima bo divorcer te libala ezala malamu soki bozoyokana soki mobali azosala yo mabe soki mwasi azosala yo mabe donc il s'agit ya kosolola na mwasi wana il s'agit ya kosolola na mobali wana bosolola boluka kimia par rapport ekomake mobali akomi kobota libanda mwasi akomi kobota libanda tina libala ngo ezalaka te mama bijou bandanga na boma libala nakoma heureuse bandeko nanga pas de commentaires je pense qu'ils vont comprendre cela ndeko na biso oyo très bien ndeko na biso alobi soki tina lelo azalaki na mobali na ye mbele akufa parce que akomaka koloba bilobela na nzela mobali asomba balopango mwasi ayebaka te asomba balopango atia kombumbi ya ikombo na ye te atiaka kombo ya ye moko mobali atia kutu bana te atiaka kombo na ye moko wana ye mtu alobi ye te kwana mtu alobi eza mama bijou te mobali bazalaka na ye na poto mobali akendeke eboma mobali azwa deja ndako na boma mobali azwa mwasi na boma mobali akoma kobota donc mobali akoma na deux famille mosusu na boma famille mosusu na poto ndeko na biso ya mwasi alobi voyage mosusu akendeki kaka na boma nayoki ke mwasi na ye oyo ya boma oyo akini azalaki na zemi mwasi na ye oyo ya boma azalaki na zemi mwasi na ye ya boma aboti nga alobi oke ndenge kaka aza wana suka kaka kuna nabenga ye nalobi ndenge ezali wana bilamba na yo nyonso tu nabwaki yango nake kotia yango na Caritas ndenge kaka okoya lokola adresse oyo ezalaka ya yo te kokita lisusu awa te alibaba bijou nga na mobali nanga toboya na bongo nakomaki nazoboyeba lisusu te ndenge basanola asuki naoyeba lisusu te ndenge basombaka elamba kitoko nga nalata na nzulukaki mobali oza na ye mobali akomi kobota bana na kini mobali akomi kobota bana na boma mobali azosomba balopango mobali azosala boye ntango ye azokende mosala nga mutu nalambelaka ye nga mutu nasukolaka bilamba na ye nga mutu nazalaka na ye azalaki na salaire ya malamu azwa bakredi na ye oliakanisaki mwasi oyo anyokomaka mpo na ngai mwasi oyo tobanda na ye commerce banda kala banda na Angola me mobali nanga aza ingrat mobali nanga aza reconnaissant te tala makambo mobali nanga ya sala depuis nga na bala depuis nga na divorça nazwa kimia nazongela munene nazongela kosala baswe nanga comme d'habitude nakoma nanga malamu mama bijou bato bafinga ba femme divorcée bato bafinga mibali divorcée batika kofinga oyo ekomela ndeko wana divorça yo muto ofingaka ye oyebi te yango wana mama bijou beta lisolo tanga beta lisolo nanga talisa batu nyonso to balobaka bilobela batika koloba bilobela parce que toyebi mokili te kande nalobaki na bino mama bijou do alobi toyebi mokili te ntango mosusu yo ozwi na o chance ya kovanda mpenza ti mokolo nzambe akoya akuti mpenza oyo na sheri na bovandi kaka bobalalaki soki na 16 ans
ti bino bokona ba 60 70 bino mibale ozwi ngolu wana lokwa yo zwi ngolu wana baninga bazwi na bango ngolu wana te yango na ifo ko mofinga bango mabende soki ezali ke yo loko oza marie yo kaka moto liaka yo kaka moto oza danger oyebi bapri ya baavion yo kaka moto osalaka nyonso parce que oza marie oza na mbongo oza na tututu oza kitoko oza na makambo nyonso okoki ozala no marie oza vilaine okoki ozala no marie oza mosufra okoki ozala no marie oyebi kolata te okoki ozala no marie oza na rien saki kutu apamba oza nango te soki oza nango oza kaka na bayangwadzo na baya chine okoki ozala no marie eloko kutu te mais mwana mwasi wana mosu aza na ye célibat aza na ye divorcé aza na ye posé car donc toza na biso na grâce na poto moto oso asala eloko ya kolia te toza na biso na grâce moto oso toamonaka 50 amonaka 100 mais mwana mwasi ota biso aza divorcé okokani na ye ata na eloko te tellement motu bafingaka na bango kaka donc soki surtout ozosola no na motu akozwa mabe na ye nyonso soki salite na ye nyonso soki buzoba na ye nyonso alatisi yo parce que eza nango kofinga yango bato balandaka moto afingaki yo donc koswana balobi ezalaka bien mpona oyeba ata mosusu baerreur na yo mais kofingaka motu kaka na sentiment te surtout moo longwa kuna divorce eza nango egere te na kati atieli bino sikoyo ndeko na nga moko ya mobali avandi na mboka ya Belgique boyoka témoignage na ye ndeko na biso oyo ye moto asukisi video ndeko na biso oyo alobi alingi adivorce toyoka ye epuis mama bijudo azongela bino ye alobi alingi adivorce aza marié pour le moment alingi na ye alanda akoma na ye na baran akoma na ye na nzela ya badivorce toyoka ye isaji ya conseil tokopesa ye ezali ngai ndeko frère ndeko na yo frère na yo na nkombo ya tonton Jacques nazalaka na Belgique en tout cas namonaki émission na yo namonaki lien na yo ya émission na groupe moko nazalaka en tout cas nasepelaki na émission na yo en plus ntango natali yango etindengaka na sabone so otali omonanga na sabonaki parce que nalandaki mateya olobaki en tout cas bato bazofinga bato baza bacélibataire to oyo badivorça batikaka kofinga bango parce que makambo biso tomonaka na libala eza na bato ebele bakomonaka yango te ndeti nga boye naza marié nabala mwasi nanga depuis 2006 naza na Europe nabala mwasi nanga depuis 2006 na Belgique awa mwasi nazo na ndako oyo nga naza na ndako eza kwa moto moko balobaka soki obali na kati ya ndako ozwi bonheur c'est ndenge bible elobaka celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur mais nga na trouva bonheur te na trouva toujours malheur na vie na nga mwasi naza na ye imagine mama kolia na nga mona liaka kolamba nga mona lambaka mwasi nga na koma étiquette na poto soki abimi na ye akakoluka koya ye bavakansi pamba makambo ebelebele en tout cas vie oyo azovivre nga na kokoka te ti akomi na niveau mwasi na nga aza na zemi me ngai mwasi oyo nga aza na zemi abimi na zemi na ndako na nga kolala ye komona nzoto ne namonaka yango na pasi mpo nazwa nzoto ne me mwasi aza na zemi aseretrouve na zemi wana ye koseretrouve nango zemi ya nani ya mwana kazi na nga neve na nga sikoyo naye kotala nazomona ndenge ya kosala te parce que si nabala ye makambo mosusu naloba na famille na bango mosusu naloba na ndeko na bango ezobima normal te kaka biso mibali tozobima mabe naye kotala ke na ndenge nazalaki célibataire na ndenge nakomi marié mieux faut que nazala célibataire ki nazala marié parce que celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur mais chez moi naotrouve babonheur wana te pasi likola pasi mwasi ayebi kolamba te mwasi ayebi koservi mobali te mwasi ndumba tala mibali ebele ya kosala na te nakangaka motema mpo nasala nini nabala ye nazoyeba te na bandeko kobule nasala nini nakoki kosala nini mais ntango naye kotala émission na yo mama bijou en tout cas ofortifie nga opesi nga sagesse opesi nga idée opesi nga makasi ya koyeba ndeni ya kosala cette fois-ci nga fona tika ye kaka mpo nga nazala l'aise parce que jamais nakolinga moto nga na dépensele mbongo oyo nga na honore lelo nga nazala l'aise te c'est-à-dire que basi mosusu bacélibataire baza bato bokofinga te nga na okamwa nde bato mosusu moto aza célibataire ofinge non tuna ye bavaki ofinga ye eza na moto mosusu azala divorcé oyo yamona yo oyebi te to nga na kozwa balelo nasali divorce na mwasi nango nga namoni oyo nga namoni to oyo nga nazomona bino boyebi te ayi lelo bokotolere nga mabe to bokoloba na nga naza mabe non naza mabe te c'est-à-dire que namoni makambo eleki en tout cas mama pasi elekaki nga makasi en tout cas kotala émission na yo esalinga bien nasabone parce que nazwaka déjà mpo nazwaka bamessage natalaka bémission na yo namoni mpena ke te makambo olobi eza oza na raison oza na nzela oza mpena na raison en tout cas mama ngai so nazoloba no boye mama eshoke nga
na je numéro na mondenge otaki numéro na bande affiché wana ya chaîne na yo. En tout cas on a préféré kina loba na yo boy. En tout cas maman merci pena continuer ka kobaka na osala ka be mission oyo eza bien pona biso bato to souffrir na makambo ya bolingo. En tout cas passe surtout na poto awa, surtout biso na poto omona moto azogango nga nazaka na mwasi nazaka na mobali kota na famille mona mambo azomona kota na foyer na bango passe. En tout cas maman merci. Oui mama Bijou, imagine toi que mwasi oyo nazaka ne na ndako awa na poto tobeti ne inane topasaka na ye rapport te nayebi nzoto na ye te yebi nzoto na nga te, mais mwasi wana azala na zemi abima na zemi zemi wana tia soki ekorencontre nga na beteli histoire na bimi nga no tosafeli ya ye nani tobimaka te zemi ekobimela wapi nzoka zemi eza ya nani ya neve na nga, mais aza mwasi oyo naboti ni 4 bana andimi abota lisusu na neve na nga. Mama émission oyo en tout cas kobaka na kosala epesi nga makasi courage nga mpe na ondima nasala divorce mponga mpe natikala lese ke nazala mwasi moko boye mama so nazoloba bomoni ndako olala te na badage oyo balobaka moyebi seke etangaka eza te paso nga azala mama motema soki na ovivre eza bangolo ya nzambe. Imagine mwasi oyo boboti ni 4 bana mais lelo oyo abota na neve na yo neve na ngo mpesi ngambo nabengisa ye na bapoto awa ngambo nabengisa ye pasi mama pasi yango moni nazopesa mpe kaka bandeko baza bacélibataire conseil bapona avant que bakome place onga nazali bamiponela bien avant po mpasi onga nayokaka soki napesa yango lelo motu nandimi te aozongiselanga mama. Alo bandeko bouti kolanda boyoki vraiment ndenge nini ndeko na biso ya mobali na kombo ya Jacques. Ndeko na biso ya mobali na kombo ya Jacques avandi na mboka ya Belgique. Ndeko na biso ya mobali na kombo ya Jacques azali marié alobi ye na mwasi na ye babalani depuis baza ensemble depuis 2006. Ndeko na biso ya mobali alobi ye na mwasi na ye baboti bana 4. Ndeko na biso ya mobali alobi ye na mwasi na ye baboti bana 4. Donc mwasi na ye ayebi kolamba te, mwasi na ye azali sali te, mwasi na ye azali ndumba bino nyonso boyoki. Ndeko na biso ya mobali eloko ezali grave oyo esali mpenza ke wi aluka mama Bijou parce que ndeko na biso ya mobali abengaka neve na ye na poto. Donc abenga neve na ye na poto e kosala ka ndenge ezalaka mwasi na mobali ka ndenge nga nalobaki mwasi na mobali mosusu bakozala na bango na kati ya ndako mais atante ya malamu ezali te basalaka na bango sambla mpo na bino bato mokili bosepela. Mwana mwasi na mobali na kati ya ndako basala inane bazala mwasi na mobali te boaba mikolo bazala mwasi na mobali te mais bafandaka ndako moko. Bato na mokili bayebi kaka mwasi na mobali bango oyo baleki. Bato ya mokili bayebi kaka tata oyo akoti na kati ya ndako na ye mais bazala na bango lisusu mwasi na mobali te. Ça fait une année mobimba. Siko mwana mwasi yo na mobali na yo bozalaka na bino lisusu mwasi na mobali te une année. Oye kozwa zemi soki ya 3 mois. Zemi yango ozwi ya 3 mois zemi ya nani ezaka lokwa lisolo oyo nauti kobetela bino ke mama wana abokola nièce na ye. Voilà ezalaki na mboka nini ezalaki na mboka ya Belgique. Mama wana abokolaka nièce na ye abokolaka nièce na ye atombe na zemi ya liboso papa monani te. Deuxième zemi baye kotala zemi ya nani zemi ya mobali ya tante na ye. Ndenge moko mpe kaka lisolo oyo ndeko na biso ya mobali na kombo ya Jacques apesi mwasi ye na mwasi na ye basanganaka na bango lisusu te lokola mwasi na mobali. Soki ezalaki ke bazalaki na bango bien mama oyo na Belgique azobima na neve azobima na tata oyo alingaki ayeba te ekosala ke ka ndenge nzambe azaka nzambe ya mawa. Tata oyo na mwasi na ye basalaki mpenza séparation de corps bakutanaka na bango bazalaka na bango susu esika moko te pendant une année. Siko yo mwasi alibala pendant une année bozalaka na mobali na yo te oye kotombe na zemi ya 3 mois. Siko na place wana mpenza oloba nini mama ya bana 4 asabotaki na papa na biso asabota na papa oyo bana 4 aye kozwa zemi ya neve wana ke papa na biso na kombo ya Jacques abengisa
abengisa neve na ye apartir à Congo, neve na ye aya. Siko botala masolo penza manina mibaya ya minene. Papa na biso otina lelo yena mwasi na ye bazala kanda kumoko. Mobali a parvenir kopesa lisolo abwe na réseaux sociaux. Siko mobali o tamsusu pona aboma mwana mwasi wana. Eloko nini kozanga? Yango wana Mama Bijou do alobaka. Soki ezo simba te semi ko kamwa par rapport au sala makamba minene boye. Na kopesa ndeko na biso ya mobali conseil. Na kopesa pe mama na biso oyo mwasi ya papa Jacques conseil. Na sens que bango mibale penza il faut bazwa ba conseil. Na obandana na ndeko na ngai ya mobali na kombo ya papa Jacques. Papa Jacques lisolo na epesinga vraiment pasi mingi na motema. Batuni surtout balobi awa basi ba boyana boyana basi na ba boyana mibali na bango. Oui, c'est tout à fait normal parce que simba esimbité. Mais yo tina lelo zo continue kozala kana kati ya ndako na yo. Eli kola kisaki ozali vraiment na bolingo mwasi na o makasi. Mama Bijou do nga na koyi koloba. Quoi encourager mutu divorcer c'est trop dire. Ko pe ki sape mutu na makasi ko divorcer pété. C'est trop dire parce que ce moninga bete lo pe ali solo na fungoli yo penza tina suka. Eza masolo mususu mutu abete lo penza o mona penza ke moya kuto yebisa ete ki continuer libala wana. Neti masolo abo soko yebisinga na zanga likamwa koloba. Mais tellement paloba ka likamwa surtout faut pesa likamwa yo surtout il faut tika tana temps pesa mo si na yo chance mais quand nous kosolola na yo tout de lo komine sala ki parce que na kosolola na papa la biso Jacques atikali ko yebisanga teke soki neve wana azala kaka wana tina lelo soki basuka ndenge nini ta mwasi wana boti to suka ika bongo ta mapesi lisolo ndenge boyoki wana mais quand nous kopesa mwasi na yo chance mais quand nous kosolola na ye parce que mi bakosa na kaka ki o de ba demo ta msuye pa o ba demo ala takiye soki ozala motema ya kolimbisa olimbisi wala olimbisi pour la mbala moko eza kutu na Bible olimbisi pour la mbala moko et puis c'est fini. C'est pour ça la motema ya kolimbisa te ndenge batata na biso toyoki tata lobi nga penza tina comme na niveau na zui AVC après libala ekufi famille décidé ndenge Mama Bijou na lobaki na mino lisolo na vie eza na makambi esala malabanda ka mabala parce que limate soki bini batukutu ba décider na place na bino eza makambo boy. Donc pesa libala na yo chance mais quand on kosola la mona moi so tout ne mukosa ya bambwa et puis esprit nini mibali baza ebele fala ki le kodekone na ta libanda pourquoi ozonga kala neve azala kati ndako ata ba lobi soso lia akana mulai ya singala mais pas jusque là oh basi asoni oh basi bako moi si penza ko iko boma mobali c'est ça neve ona pa iko boma mobali na yo pa maka abepona a Monique comme déjà la mwasi moko mais comme conseil na ba réseaux sociaux boye batu mingi bakolanda Mama Bijou alingaka la peso conseil mo oyo mutu akoyi kozala yo moko osala choix parce que nga na koyi kosalela o choix te ta mosusu peso oyoki batémoignage ya bato basi baleki liboso na o balobi surtout ya papa na biso oyo auti abeli ti malade yo mosko koko ebelo nyo koyi kosala parce que nga na koyi décider na place na yo te so kolimbisa ye limbisa ye mpona vraiment mbala moko kotiela ye lisusu kanda na motema te et puis yebisa ye atika ata neve mosusu aye abima na ye lisusu te mpo mosusu ekóma nango habitude soki akosenga yo pardon mpenza oyo kozala pardon moko sincère kandi na lobe mutu ya mutu aza na motema na ye koki na yo kolimbisa eza na motema mosusu mutu moya limbisa ezala te eza na motema mosusu mutu aloba na limbisi yo me tozala lisusu mwasi na mobali te sikoyo yo moko mutu koyeba na batémoignage oyo esi eleki liboso parce que soki mpo ozobomba bomba okoya kose retrouver lokola papa na biso abela maladi ya AVC après nsima nango libala ekufi asali eloko te
liboso ebandelo ozalaki wapi zala mobali papa oyo opesinga lisolo tika kolata liputa lata mpenza pantalon kanga ceinture olati pantalon kangi ceinture olati basket olati montre mpenza chemise kitoko mwana mobali zala mobali par rapport ozala mwasi mama ya bana 4 oso bota pe eloko nini esali yo neve ya mobali aza mwana ya mobali neve aza mwana na ye eza neti oboti na tata oboti na mwana ata akutu mpenza kindumba ya salite bo yango ndeko na nga mobali nga mama bijou dor nakosenga na yo yoka vraiment video oyo bien donc il s'agit ya kobenga nga lisusu olobi osabone mbala moko na chaîne ntango okutani na émission na nga oyo epesi mposa osabone et puis donc oza na numéro nango okomelinga komelanga nanu lisusu ya tour mpenza tomeka nanu kosolola bongo donc comme sœur na frère na ye et puis nameka nanu kotalisa o vi ndenge ezalaka soki olimbisa oyo kotiango na katikati ya motema te noki okoya kobela soki mpo okoka kolimbisa te bomano libala mpo na mama na biso oyo abimi na mwana ya mobali na ye mama bijou dor nga nakoki koyebisa o kaka ke bino boza basi bookisaka biso bino basi bookisaka baninga na bino basi soni balobi muyaka moko afingisa bayaka nyonso moluba moko afingisa baluba nyonso mwasi moko afingisa basi nyonso basi ya poto moko afingisa basi to ya poto donc biso basi ya poto bakoma mal réputé basi ya poto bandumba basi ya poto baza boye basi ya poto babenganaka mibali na bandako basi ya poto eza nde bino basi ya boye nde bofingisaka biso neve ya mobali na yo eloko nini mpenza ekoki kosala ke okoma ntina boule parce que moi je crois pas que neve wana je crois pas que neve wana moto akoki kobanda yo parce que neve wana uti na ye Afrique akobanga ata mosusu botia ye libanda ngai mpenza ndenge naza komona ezalaki kaka yo mama oyo moto obandaki neve eza ndenge moko mpe kaka na bana na ndako ndenge ezalaki mobali abimi na niesi mobali abimi boye ndenge lisolo toyokaki awa mwana jamais akokoza na ide ya mabe ezalaka kaka batata apo bamama oyo bazalaka mayele te bayaka bazongelaka bana na bango parceke olataki mabe parceke olataka mabe mama mayele te mwana aza libre na ndako na bango biso na baetere tozomona bana bango leka na bakilote mwana aza libre soki papa ozala baide mabe te mwana aza na ye libre obima ndenge nyonso to alingi ya obima na petit kilote na ye azotambola soki aza tata na ye aza na baide mabe te pourquoi bino batata bamama wana bolobaka olataka mabe yo moto bipaka mobali na wana ideni tozongi na lisolo ya ndeko na biso ya mwasi bino bato bofingisaka biso bino basi bozalaka bonde bofingisaka bato sikoyo mobali na yo aza kopesa yo chance yo moto ovandi na kati ya ndako wana yo moto ntina lelo oza na kati ya ndako wana tala makambo oza na kati ya ndako ya libala tala makambo ya minene oyo oza nango na kati ya motema tala makambo ya minene oyo osala epuis ta mosusu ndenge oza wana okoki kofinga femme sele moko boye okoki kofinga femme divorcée moko bino basi bofingaka bafemme divorcée tala makambo ozosala yo ofingaka femme divorcée oboti na neve ya mobali na yo me ntina lelo nde tozoba oza na kati ya ndako ya libala ozotanga ozobenga makaka mwasi ya libala c'est la honte pour toi ma sœur donc yo oza mpe ya motu moko te jamais okokokretie mwasi oyo aza divorcé jamais parce que ozovanda wana na soni ozovanda wana mpona mobali wana aza zoba oyo eskizenga na terme ozovanda wana mpona mwana mobali wana aza miso ya kokangama aza mayele te aza kizengi aza ya koloka ndeko nanga mobali ozoyoka makambo soki nazotanga mpona yo yo zwa yango kaka bongo mobali no aza mayele te mobali no aza ya koloka mobali no azali nyonso tu ya mabe mobali no aza etula mibali yango yo ozovanda oza wana deja oza moba mwasi so bima na ndako ya tata wana bibosi bokabwana kala
bino basi botikala kofingisa baninga na bino basi bobebisela biso ba réputation basi apoto basi apoto basi apoto basi apoto o mituna bango esala bazali a divorcer o mituna bango pe esala ka bazali muluba moko afingisa baluba nyoso tunde to lobaka mais ya malamu bazala na bango o ba mongo malamu bazana bango parce que ba mongo moko afingisa ba mongo nyoso muyaka moko afingisa ba yaka nyoso bino basi bobebiseli biso ba réputation na biso bino basi onde bofinga ba femme divorcée bino ba oyo bozo déconner na bandako mabala bozo botara na ba neveu bozo botara na ba voisin bozo salaka ba n'importe quoi okei na musala nzoko bimana mibali na ba mindibu na ba nani bozo sala bozo ponate oyepe na ndako ale yo wana koti na dusho sukoyo vandi femme mariée ndumba apo ofingi mutu bino wana bino moko basi wana nde bopesi ba maladi mibali maladi bokrakise mibali donc comme conseil na koyi kopesa yo ma sœur mwana mobali oyo oza na ye na ndako papa ya bana na yo 4 bana na 4 mpe bakomi bana mwa baduti parce que moko déjà obotie na neveu moko déjà obotie na neveu donc 4 wana bakomi bana baduti mwana mobali papa oyo ozali na ye na kombo ya Jacques soko oyoki mpe ya lisolo parce que abina tanga kombo na ye soko oyoki mpe ya lisolo okoyeba yo mutu azoloba na yo mwana mobali oyo na papa wana mobali na yo na kombo ya Jacques aza mobali malamu aza mobali malamu parce que kovanda na yo tina lelo omérite te bozala ndako moko eza nta mosusu eza nango adresse na yo eza nini mibali mingi andimaka souffrir na ye akende na ye aza mobali malamu donc otikala kozwa mobali aboye te neve oyo obimi na ye jamais nandimi te ke neve wana ovanda na yo jamais neve wana ovanda na yo te parce que oza mwasi ya soni soki ndeko na ye soki papa Jacques aboyo neve wana mpa ovanda na ye na yo te otikali mpenza na témoignage ya mabe na famille ya bato otikali na famille ya bato otikali na témoignage ya mabe oke okabola famille ya bato ebela ngwa mibali o so oza na mwasi ya ndumba mwasi ya bula linga na ata moto ya pembeni ya quartier kokende kolinga neve na ye te pourquoi oza na mobali ya malamu me omiyebi te me keba donc oyo osali donc tobenga ngo chibao tobenga ngo inceste tobenga ngo makambo ebele osali mabe obimi na papa na mwana wana sikoyo akobenga tata wana nani mwana wana sikoyo donc ozomona teke pito pale histoire ya famille na yo baoloba nini mi 4 oyo baza ya tata oyo tata papa na yo na tata na nga baza boye ozomona teke bana na moye bakokoka koexplike te ndenge nini bazali demi-sœur nanga oui bien sûr mais demi-sœur nanga papa na ye aza neve ya papa na biso demi-frère nanga oui demi-frère mais papa na ye na papa na biso tu vois ozomona makambo sali wana nyonso tukaka mpona kindumba wana nyonso tukaka mpona kobebisa ba réputation ya bato donc likambo oyo osali eza likambo moko mabe mobali na yo senga mobali na yo pardon eza ya mibali mosusu ndenge ata mosusu osengani mpe pardon bovanda na bino mais ndenge atia aluki mama bijou boseke soki osenga ye pardon oyo yo andimango mpenza malamu te elekelaka ye likambo oyo osala ye continuaka kaka kosenga ye pardon continuaka kaka kosala bolamu soki oza mwasi moko osala mabe trop en tout cas zonga mpenza motu zonga motu soki mpo oza no mpe kaka oza no kaka bajare mwasi moko okoki konyokola tata na biso oyo Jacques nga na ndimi kutu malamu bengana na oye soki ye aza na courage ya koboya yo te yo boya ye parce que likambo oyo osali ebanda ozala lelo bovandi bien lobi avandi lelo bovandi bien lobi ebebi lelo bovandi bien lobi ebebi akotikala mpe kozala na confiance na wa 100% te nga kutu so nazalaki ye bana nyonso twana kaka mpo bateste yango ezalaka cher mais bana nyonso twana ameka amema bao basala bateste ya ADN parce que oboti na neve ta mosu obota mpe na oncle oboti na neve ta mosu obota mpe soki na nani donc ndeko na ngai ya mwasi
conseil vraiment na kopesa te parce que ça na mukolo oyebelo konini osali mama bijou nga alobi kaka oboti oseme des ordres na vie na yo oseme des ordres entre neve na noko na ye oseme des ordres entre mwana oyo bota wana na bana na yo obebisi harmonie ya ndako harmonie eza lisusu te malamu obotaki na obana ta mosusu na tata moko okoki kobota nosusu na tata mosusu wana kozala wi tozala ye mama moko me papa différent bosuki ka bongo mwana ya mama na biso aza demi-sœur nanga aza demi-frère nanga epai na biso kutu baafricain makambo wana ezalaka te mais eza bongo demi-frère na demi-sœur ekomaki aza demi-sœur nanga papa na ye aza noko ya papa na biso ozomona te ke obebisi mpenza harmonie ya libota na yo oyebi eloko ozosala me nga nalobi bino basi okosala bongo bozofingisa bato bino bana basi okosala bongo bozala bato ya liboso bofingaka bato bozala bato ya liboso balobaka volongo leloko eza na lisu ya moninga milongo nano na lisu na yo moko bozala bato oyo bozalaka toujours na bacritique mpona kokritike via intel wana ozokritike yango parce que atikala ye moko alakisa position na ye mais yo otikala kokritike via intel wana mais ya yo tellement oza na parapluie wana nkombo ka ya marie mais oza na yo ozomérite te ya kozala na nkombo wana zwa nkombo wana longola yango kotisa esprit sikosala siko kindumba na yo mokili bamondo mama moko ayebisaki nga komela ye nga alobi mama bijou basekala na bango bafemme mariée et bah c'est quand on va femme célibataire on va femme divorcée mais bah oh bah sambrouyaka parce que maman a commis nga bongo na yebi très bien maman na ya almana abi etinga bwe na nga femme divorcée posée carré na kena mobali wapi wala mama na mtu alobi totanga kombo na yedi abi na kena mobali wapi na tina mobali te ko bala na bala kobota na bota mama bijou bravo lisolo na okos abi mama bijou baseka ba femme mariée bayebi kopesa bana na bango ba éducation te baseka ba femme divorcée na bosani baseka ba femme divorcée basambuyaka baseka ba femme divorcée ba oyo bakende koluka ba petit chéri bakotaka na ba terrain na ba nini partout komela masanga bango te boseka neti ngabo yo femme mariée moko boseka nga na likambo ni parce que libala nga na bala nga mama wana pardon asololaki kitoko seka femme divorcée oyo asambuyaka mais oyo asambuyaka na ye te oyo motu ezosala oyo bongo ezosala yo koseke na likambo oseke na likambo ni parce que femme célibate femme soki divorcée wana alobi soki otie boye patie tam susuki yo chebo yo ya chebo yo kukutia te nalingi bino mingi atuka lisolo oyo epesi lisusu mayele na ndeko nyonso to okutana na lisolo oyo ta mosusu ozoyeba motu nango na makolo te en tout cas luka titre nango ezalaki nini ezalaki mama oyo osekaka bafemme osekaka bato baboma mabala zwaki ti vanda lelo lisusu toinvité ozwaki ti vanda awa mais on dirait lelo na okotele miso okende na te continue kovanda parce que sujet oyo baloya kaka soki nazwi bapele na kozonga kaka eza na bato bazolinga kutu mama bijou salela yango live tobenga donc eza basujet moko motu nyonso tu aza intéressé ayoka eloko nini mama bijou do azoloba parce que divorce esalama kala divorce esili te balobi akasingama temeli ntango mosusu soki eza yo te na famille na yo oza na badivorce ntango mosusu soki eza famille na yo te ke bana bobota bakoya eza eloko mo basekaka te ntango mosusu kutu bato oyo ozoseka bango baasage ya famille na yo kutu ezala de suka na pitopale oyo ozala ta mosusu na famille moko boye bana donc obe mwana moko boye abandika kobota boye aboti mwana liboso mobali divorcé mobali abengani azala no jeune ifa bota abala lisusu ali lisusu avandi lisusu mwa 3 ans libala ekufi avandi lisusu quelque soki nini libala ekufi tozokonteka abana
ou bien mosusu azobala te mazobotelo kaka azobala te mazobotelo kaka sikoyo ozoyeba te soki eloko yango euti wapi nzoka énergie wana soki nene babenga yango nini ozoyeba te place nini euta parce que otsolaka mutu moko deranja mutu na yo ofinga mutu moko mutu wana alelela o na butu abi mama oyo yo ozofinga nga na otoyebali te ofinga na likambo nini énergie comme olingi naloba yango eloko olingi naloba yango wana oyeba te énergie yango place nini euta nzoka bilobaloba totika bilobaloba on sait jamais toana mokili ya matata trop matata trop matata trop matata vitesse ya mokili mibali mosusu baza na vitesse ya mokili chaque année azomona kaka bilongi ya basi ezochange bilongi ya basi ezochange aza na maîtrise te ntango abali oyo lelo une année 2 ans après akoma mono mabe akoma mono vilaine alingi azwa lisusu mosusu eza na bana neti papa moko auti koloba alobi mwasi na ye ayebi kolamba te mwasi na ye sali te mwasi na ye ndumba wi kaka papa na biso oyo na kombo ya Jacques sikoyo soki oza na mwana moko ota mosusu mwana na yo azokokisa babiloko ya mibali balingaka te bakomi koboya boya ye pambapamba yo mama ta mosusu ovandaka na ye mobali ntina lelo na miracle kaka nzambe ayokela kokama parceke soki mobali wana lelo abi aboya yo okomi maapolina na nzela donc mutu ekobeta yo okokrake okoma moto ya liboma yo nzambe ayokela kokama yo ozalaka yo obongika na mobali yo parce que lelo soki mobali yo atiki yo pitopali nalingi bino mingi nazozela bobenganga bopesanga masolo na sio semaine ka oyo soki nakoki naya kobetela bino lisusu lisolo parce que naza na bavideo bandeko atuninga abinanga mama bijou eloko nini omonaka ya bien na mosala na bino ya maison de passage naza lisusu na bavideo basalelinga ya batémoignage mpona kolakisa nde nini eza na ndeko moko boye ye avanda na ye wana ayambaka na ye bana poto ayambaka na ye bana baafrique du sud ayambaka na ye bato parci par là donc aza mpe star sikoyo soki bato wana bacontacte ye azwaka ne kaka baparteme epa na biso abengaka ne kaka mama bijou mpona asala baréservation ya bato na ye bazalaka à l'étranger donc asali témoignage mpona koya kotalisa bato depuis abanda kosolola na mama bijou depuis bandeko na ye bakende kuna bazalaka jamais desi ye mpe ndeko wana asaleli mama bijou dor video nakoya kotiela bino parce que eza na biloko oyo biso tozolinga il faut kosalaka témoignage. Merci beaucoup na ndeko na uti komona message na mikolo na Facebook mpona kosenganga merci beaucoup mama bijou nasalaki séjour kitoko na maison de passage na bino donc biloko abongo nde tozoluka batémoignage ya malamu mama bijou dor alobi tokoki na biso te epa na biso mpenza ezali soki wawa modele nini te epa na biso eza nango normal eza nango ndako normal donc toza na biso na baétoile ebele te mais eza na condition ya malamu. Merci beaucoup liso na ndeko oyo olobaki nango mama bijou nga na kozwa place wana ta bayebisinga eza na matongi nga na kozwa yango parce que matongi eza lokola Paris ndeko wana moto autilize mwana c'est pas mama bijou abi eza lokola Paris parce que makambo nyonso to ezaza kaka pembeni wana c'est comme ça na moto oyebi na matongi te vivre na matongi te nayebi te commune ni oyo uta parce que biso nyonso toza pembeni toza lokola ba frontière matongi bandal biso toza welime te toza tout pembeni donc bwana mutu nyonso toza quinoise oza quinois oyebi matongi te peut-être obima kini mwana mokili mais matongi eza reconnu na bato ebele eza reconnu réputation ya matongi ezaka ndenge ezalaka bato mingi bayeba yango eza mboka ya mouvement mboka ya tchatcho mais tchatcho yango mpenza kote na biso ezalaka te kote ya tchatcho mpenza makasi ezali bakote kuna ya bapapa wemba yango nde namona yango mpe mwa loyenge mais kote oyo biso tozali ezalaka vraiment kote ya baresponsable bandako ya bafamille kimia mpenza ezali mais eza na problème à transporter
air surtout bimi ozongi na yo problème ezalité parce que ba transport ezali 24 sur 24 heures. Bokende te botala ba publicité na biso mama bijou do alobi kala mingi te na koya kosela bino lisusu video pour na kotalisa na koya kosela bino video botala ba témoignage ya maison de passage na biso oyo kapende ko na biso ya mobali question nini mama bijou do na question nini oyo atuni mama bijou do na koya pour na ko expliquer bino na uti pe ko le bon déjà la vidéo oyo uti ko leka eloko oyo biso to sepeli na musala na biso oyo eza mbongo te eza ne ba relation oyo tozosala. La relation entre tous les autres comme vraiment famille, bato bazo compter mama bijou d'or vraiment na motema, ngapela zo bakisaka ba connaissance, ngapela zo bakisaka ba famille. Mama bijou d'or abi ya onde tozo luka. Ya onde biso to lingi. Mama bijou d'or alobi luka kimia na mutu nyonso to. Alingi bino mingi bokende te botala ba publicité na biso. Bote mote la ba mosi tout eska bozali, bijou mosalinga bino mingi sans oublier na bosali ma copine Louise. Moi c'est papa Andoya na colonne. Merci beaucoup na ba commentaire na yo, merci beaucoup na ba soutien na yo, partagez vidéo oyo, ngana yebi ki yo peza moi c'est libala ya tanga. Donc basa mabala peza so totangi basa mabala, to moni pe to mona penza mama Louise. So totangi basa mabala, to mona sunanyo akombo ekini. Donc c'est ça. Donc bote mote na mutu surtout yebi mama bijou, na kontra bino penza na kati ya motema na nga. Mbote na ba camarades danga na moni bijou la blanche na Congo ma copine na moni Maggie Luzizila ya ba Luzizila voilà pire mama bijou a kati donc ma copine Maggie na Belgique ba mbote na yo yango yo na moni lisusu mama Pélagie na Congo ba mbote na yo yango yo na moni lisusu mami Zaina kwa ba mbote na yo yango yo na moni mutu nyonso tout kwa soutenir anga. Merci la base surtout que la maison de passage na biso. Bon continuer ko kene ozala jamais dessus. Bon continuer ko s'abonner massivement la vidéo suivi, partager vidéo oyo, tia commentaire, benga mama bijou, pesa idée na yo, yebisa na vidéo oyo, yo za na kanini, so za na kaya ba mari, on se comportera bien. Mama bijou doit le ou mettre na place na yo. So za pe na ka ya ba célibataire, ya ba femme divorcée. Il y a des hommes divorcés, on se comportera bien. Mama bijou doit le but ou la vraiment dans mon kilo assez ou na yo parce que il a que réputation mutualité balo bao na mabe écoute amela yote na lingi bilomi ibota la publicité to kutani balasima benga ngapo na ko réserver place na yo na maison de passage. Mama bijou doit le but avance na onde to kanga place parce que ndeko moi mobala lobi mama bijou et bon il va foutre un bon na Congo on fout un bon na Congo ndeni biso za besoin qui tout ça to classe arabino to za besoin to classe arabino to classe c'est to tiki ka kende fout un bon kuna ozape na déception tam so okino kuta place te malamu bengi mama bijou to sololi ba lukeli au place osali a compte to kangeli au place mama bijou do alobi soki ok donc ce qu'on il faut qu'on annonce rabiso avant on annonce avant 2 semaines et que ça la malamu par rapport à net ce qui pose un besoin tam au vérifier ndakuno avant que ça la contrat na bisoté au vérifier tam supotinda ba vérifier la yo oyebi na quoi ya matonge ndenge dinezali au komi kuna sur place au lukila biso ba problème au te na lingi matonge te na kanisa ke zali mbinza na kanisa ke zali gombe wana vraiment izo za malamu te izo za malamu te wana nazomona bato bongo neti bozo ya botumo na biso mama bijou na lobby derrière moi nazana bato toza pe na avocat toza vraiment penza tozozela bato balinga ko ya compliqué bato donc to botika ko ya obetisa biso mabaku au mona na ba publicité na biso ka ndenge ba publicité ezali ndenge ba chambre na ezali donc toza ba chambre minene mais ba mutu so alinga lukelo problème o lukelo ka problème botika ko ya ko faire chier bato nous on n'a pas besoin de ça biso to sala musala o ezo tambola o ezo kende musika toza besoin bato te boya ko freiner misala ya bato vraiment molimo ya freinage ya ndeko yo zotala yo liko ya ko freiner ba bisala ya bato eza ba satana za bato ne alinga ko utiliser ba ozala te le mama satana ya ko utiliser pour na ko ya ko étouffer musala ya mama bijou sans effet na botala ba publicité na zo benga bino na ya ba na ozela bino maboko ya kufunga
il y a qu'à la réservation ils ont vraiment la matongé la maison na biso il y a 15 € là tout le baba ils ont net vous avez la place na yo tia ba valise likolo futa chambre na yo wana ya mukie c'est la séjour na yo ya malamu et là c'est important parce que ba climatiseur na biso c'est la kitoko toilette na biso c'est ya propre toza na TV toza na frigo osombi ata ba jus na yo ko bomba osombi ba bière na yo ko bomba la kati. Donc, tous à la place, c'était que on a remis 40 cartons. Non. Ils ont vraiment limité. Ce qu'on exagéré, peut-être à 4 valises et cocottes, mais 10 € à la moukier. Ce qu'on voyage dans moi si d'ailleurs, oui, boyaka y en a moi si d'ailleurs. Comme même à tout même était parce que beaucoup caté. Tout le bien chambre à 2 personnes. Yo même il y a 4 personnes. Ce n'est pas notre problème. Des personnes, il faut s'attendre sur moi mobile parce que moi mobile attends au kangami na biso problème exact. Ou bien moi na ya moi si. Par rapport yo moi ma o yeta msu na moi na mobile. Na chambre wana ya 15 ko simbate. Au moins que chambre na biso wana ya 20. Ya wana peza soki yo ko lingi, ko yo cascade bongo na moi na moko. Oko la lisa moi na ata na se yo la likolo par rapport botika ko yo lukila batu ba problème. On n'a pas besoin de ça. Tous en attendant où mutu amtazo lukaza na kimia. Tous en attendant où tu lingi ba problème té. Maman bijou le monsieur bozo sala mabe, monsieur bo continue ko sala mabe bozo apeka ba retour. Yo zo sala net lingo étouffé musala maman bijou nzo kanzamba ko confondre yo. Botika ko ya ko étouffer baninga parce que ce n'est pas bien. Okangisi muninga place surtout na ba mois ya juillet. Okangisi nga place batu bakei. Chambre est monsieur tikali vide. Après comme ko loba o té. Non. C'est pas bien. La ligue bien il va. Eye na kati ya matonge maison de passage na biso. Maison de passage na biso ya goyo, maison de passage na biso ezana ba climatiseur, ezali climatisé. Maison de passage na biso ezana matonge na Irebu A37. Maison de passage na biso tous les appartements où il y a 2 chambres, salon, cuisine, tous les 2 chambres où il y a des toilettes na kati. Maison de passage na biso tous les appartements où il y a kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tous les un appartement na biso où il y a appartement ya pamba lokola chambre na toilette na do salle de bain na ona kati chambre o ezali ya pamba o ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati chambre o ezali chambre salon cuisine salon ezali ya munene comme okoyamba bapaya na yo na kati comme okoyamba bapaya na yo libanda mai na biso ebimaka kitoko courant na biso toza na balune ebele. Tous en groupe na biso ceux qui couraient ekei toti essence na kati ya groupe ndako na biso ezali sécurité ezala sécurité ya makasi maison de passage na biso na matonge toza ko bengi obizonyo zona bilore boutique tokota na biso tolata voyant simba mbogartala hey ezali na ndenge na yo mwani balobi tokota lelo bizonyo na bilore boutique tokota na biso tolata voyant simba mbogartala ayezali na ndenge na yo mwani Occasion, la champagne occasion à notre tombola. Pendant qu'il y a le 7 juillet, mais le 10, toujours sous qui ça. Toujours ce qui m'a dit, il y a un cadeau dans la maman. Maman, les choses pour la champagne. Oh voilà la musique qui a la musique la bidon c'est bien vous voulez la moi
Ngamo pela mela mamuke. Ouais, babi bana poto bien souvent yango ndete bisaki bino ya tombola. Toza pena awa na yemo au grand poète même mama bidor en tout cas ambiance ezoleka kitoko ne lengi. En tout cas bana poto très à l'aise nous moni ba fongoli champagne pa mama. Tombola ya boye ezalate. Tombola ya boye na lobi ezalate kaka awa. Ni par ailleurs chez mama Bijou Bidor. Toujours dans Inter. Toza toujours na matonge awa na komi ya Kalamu. Toza wana Irebu A37 bus. Abi ane makambo abi ezalaka nega to ebisa bino guys atoka so qu'il faut vendre. Faut vendre dans très à l'aise. Abi Didi Mole la canadienne faut ça là. Toza na ba chilette la cadette awa. Toza na ba belo veut dire que eza oinda. La référence. J'étais Zali. J'étais tout ça qui est comme voilà, il y a pour les lattes. Moi, on a bien. Sindega to isaki bino toza na ambiance na biso ya tombola awa pena vedi ke za koyinda batu babandi kolia vedi ke na biso bino batu babandi kolia de toza na mère na biso awa mère numéro 4 allié pe aye mère na moni olia na ce pays olingi mère ona mona Sylvia merci bena manini